Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Néné Akeleke, la maman de Stéphano. T-shirt disponible à 10 $. Na 10 $, aux 8 t-shirts. Non, Oyo, ils sont disponibles. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Vraiment un régime à mon peso Simbate, on dirait. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Tous à l'affaire famille Gola. Ils ont matière à semaine. Tous en affaire, il y a matière, il y a famille Gola. Les gens invités dans la Karine Mokondi pour y ayebi faire Gola. Ayebi Orly Gola, ayebi Guy Gola, ayebi Baronio so pour y faire la Zamba. Tout mega solo là. Tout ça analyse sur makambo et sur les cas. Ndenge noli tambu. Ayambaki Orly Gola pour qu'on va faire Gola ndoki. En tout cas, Nicolas va bien Néné à Gola. Appelez-moi Néné à Gola pour cette semaine. Si vous avez un bonjour Karine. Bon, tiens, j'aime s'il vous plaît. Bon, tiens, j'aime. Roselyne Wanza, bonjour. Bon, tiens, j'aime. Bon, tiens, j'aime. Namona, j'aime, mais on mata. Toi, m'en bois sérieux. Toi, m'en bois sérieux. Bon, tiens, j'aime. Dans un poste, moi, j'aime dans ma cœur. Oh, comportement Nino. Oh. Merci. Christian Sokoto. Vous l'avez le roi à Burj Khalifa. T-shirt disponible à 10 $ aux 8 t-shirts. Karine Mokon dit bonjour. Bonjour, Néné à Gola. T'es dans un milieu. Dans une position. L'autre dans Gola, mon copain, mon comme ça, il poupe pas mon comme ça, oh, pas pendant la lignité. Mais le reste est en commande. Bonjour d'ailleurs. Bonne santé, santé, qui moi mon kiesi mes autres tungisayo, mais après ça quand même bateau ba mona qui au moi 2 jours 3 jours au beauté. Bonjour tout le monde, nous sommes en ligne là au retard et diffusion. Bon comprendre Karine. Bonjour la ligne binomique. Bon comprendre hein. À moi ça dit bala, il en est moi. Donc bon mais comprendre voir na ana mokumba. Loka bateau so bien rang qui cite. So on tamba fongo yo pompe. Ah balandi ça somo. Muku na pegi bekam bonjour na yo. Mikolo na mona sou nante barbarita muku. Mikolo na mona sou so ate. Na mona sou so ate mikolo. Barbarita muku Keliane azawapi. Karine lundi Gigo la Koufaki. J'espère que Oyebi Gigo la personnellement, relation avec Gigo les Ahindeni. Gigo la qui le quoi master, le quoi frère, nana, t'entendons cela vraiment très bien. D'abord cela bien. Et Koyoka Gigo la Koufi. Et ça qui ont dengue nini, Koyoka sangwana qui a Gigo la tout le monde qui a beli mais Gigo la Akoufi. Quelque coup ça les capacités on a tellement battu que tu as ennemi à mon toit à préférer tout solaté mais baka que mutabaza na obaluka baluka de kuweka kukufa isa capacité parce que question mutakufa aux à insulter. OK. Et ça va pas si surtout que moto yebi boseka bobita pe masolo. Et ça va bientôt plus mutaza jeune nano. Ah non moi na mukie OK a bandi vina ye a luka a positionner à s'installer a qui n'a pas ça comme boni pe un jour ba lo bilango a comme parmi ba grand ce comme que ba vision na sur katani tikubwe ba vision sur katani maman Karine n'habite to noli tambu au bazar confrère ami ben à le sage mardi nyampoul homme kusiana ayambaki Orly Gola. Na maloba ya Orly Gola a accusé Ferregola que yende mutabomi Gigola a accusé Ferregola Orly sa famille alobi ya longwe la famille Gola parce que a habité après Gigola na kokufa parce qu'il faut faire aboma 80 personnes na habité so tala ki émission wana to oyebi moi Orly
ndeni bazaka na fere osana elo oni akoloba ntango otali ndeko na yo moko mwana mama mpe tata na yo donc aza te ke ni tolobaka demi frère to aza mwana mama me papa mosusu to mwana papa me mama mosusu mais ye aza même père même mère na frère egola alobi ke frère egola azosilisa famille ya longwe famille parce que ayebi te lobi nani akokufa bon papa wana keki ongana oki koloba so mambo yo YouTube liboso tobanda kobeta bamasolo bato to mosusu oyo toyebi te mais lelo oyo makambo ekoma oyapa ya bato oyebi ekoma olakisa mpenza ke mokili ekoma na suka ekoma mpe kolakisa mpe yaki fo tozwaka leson ke lelo nde ekomi na famille wana alobi ekoma na famille na yo mpo na nga message oyo nazwi na comportement ya Orly eyaka ke na yo eza kaka camarade te eyaka mbanda na te moto osala mabe eza mpe kaka te moto aza jaloux na te donc eza ke na kaka mwana ya mama na papa na do ekoza leki to ya nao donc ye mpenza nde mpe ya koéclaircir ki nde toyokaka leki abomi yaya mpona mobali ye te leki abimi ya mobali yaya asali leki boye ye siko mpenza yolakisa biso yango mpenza ya koyoka te aye komonisa biso moto ya batémoin tozovivre yango sikoyo oyo Orly asali parce ati wana asali so tobadoluka raison banda lelo ti banda mokolo asala émission wana ti lelo nga natala yake moto olakisa kimitema mabe plipi mpo omoni deja mpo monake eyaki mitema mabe moto apesa exemple eza kake ofere ekutu tovanda na ye toomela ne masanga atelemaka tiki vert deja wana soki ovandi na moto aza leki nobomela ne masanga tiki vert mais yo comprendre ke atiki vert me mpo ngai yane naza na mpo eza na intention ya otiela ye mo eloko déjà yo mpo omonaki atikaka vert omona o mabe seke yo mo déjà va basuspecte yo mo osi omi suspecte donc oyebi makanisi na yo moni mpe mbama ozoba mpo omilobeli ke ndenge atiki boye ayebi te ke nakoki mpo obwakele mwa nini omoni donc omi yo mo déjà donc conscience na yo moko déjà eyelakisi oke mambo asali ezalaka te ok ye siko na conscience na ye ayebi ke naoki otika vert te place ya bato ya libanda bato ya nzela baza mais place ya makila na nga aza aolinga malere na nga te donc oki Orly ayeka kolakisa biso toyebake ata yaye ata leki aka moto ya confiance te donc soki kutu yano propre osala boye donc seke na mwana oboti ezali mpe kaka mayele po mwana oboti oya makila na osangisana ya motu mosusu mais yaya na yo papa mwa mama mwa makila moko donc soki kutu motu oya makila moko akeno boye so elobi mwana temeli okokamwa te sikoyo combien de fois soki camarade atemeli osala yango souci osala un problème a combien de fois moto ya famille mosusu so aluki malere no okangi ye ndoki parce que oyo tobengangoki ndoki te tobengango nini tobenga yango nini mais exemple mwa apesi oyo oyokaka terre à terre et puis oyo eza noki motema mabe yo oza yaya mais ere ozopesa exemple yo gims ndenge asalaka na daju mais yo nde gims sikoyo yo yebisa biso yo eloni osala na vie affaire daju nao yo mpo oyaki musicien donc daju na gims baba musicien yo mpo oyaki musicien faire musicien sikoyo yo gims eloko nini oyo osala na vie ya daju na bino hervé botia ba j'aime s'il vous plaît la famille botia ba j'aime s'il vous plaît ouais Karine toyoka yo osali no elo te na vie ya daju na bino mais yo ozoya koakize yo olingi okomisa fere nde gims yasala na vie ya nani ya gi daju mais soki oye koakize bon il faut oakize bato bana aveugle mpona bato meme balingaka fere te baomona motu nyonso amoni nde fere amemi gi zenit fere amema gi poto na mwana na bango ya suka bionique yeba balukela fere Karine po batikala na zenit gi aboya na ye moko en fait gi problème ezalaki poto te problème ayaki ezalaki akoma star atambolaka monde entier akoma grand chanteur agi na posana mpo ayebike na poto nakendaka bakayo atalika te alinga vi wana kistar ayebi elenge ya kistar ye vision na ye ezalaki wana bokangi mpe te epuis so ya na boyelaki meme ayembaka na groupe na ye lelo biso sotonga tobake fere leki nayaki musicien ye oza na orchestre ozwa ye te mais fere azwa leki ne na orchestre epuis effort ofere adosala banzembo oyo ebimaka ya bamusicien vocal aleki ne ezanga te yaya
eza déjà passe nyonso ya wana parce que so tu dois vocal au cha mabanga na ba pesa faire mbongo te ba pesa yo tout ça vocal wana et puis elle aussi déjà vocal donc et la question que je dis moi ne la concert yo ko beta parce que faut y ma partie na yo visibilité nyonso ya wana musala nyonso ya wana parce que la musique ya basalani parce que Tony Kosapete, poso mutakufi to comme ça mutakomi sainté. Vous parlez grand chanteur pété net ya fierté. Bien n'est se déprier. Bien y ba ni pété tant que musicien, bien y ba ni polé qui ba fierté. Là qui mo chanteur l'autre ba chiki to ba Nicodème, Tony Kosapete, dia combien de niveau ana té. A commenter. Mapena biso ezaka so mutakufi akomi mo santo akomi Yesu. Ali bato batikali na bon moyi to komisi bango baza buluto lati bango maseki bashiki to wana penza nde balai na kati orchestre affaire bami plaça yake okita omata oyebi kete orchestre na okende ya na elema moko na ba Nicodème mais Guy ami plaça ketanke leki ya chef ya chef ya mouvement donc kolo orchestre na biso Yamana Guy a qui n'a pas laissé aller au Guy Bandé ko sala nene et comment peut qu'on la faire ba problème et comment qu'on sala que c'est fait par le bureau te orchestre qui non il faut pour m'amener sur mon fixe même ici Guy ando sala et le même kobeta ba danseuse kobeta ba collègue na mususu oh nabi si na ba maison mère wana biso surtout ko na ba samba discipline ezalaka preuve année batunion son affaire à chef d'orchestre dans la maison mais batunion sans suspension et là tout le monde bani les lois bien les cas dans wingi sans suspension azat tellement quand ça nous faut chanter va calculer pour péter moto suspendre pas ça pour moi la petite na noter mais on y soit bien ça bataningi ça azwa kaka suspension parce que on sait la que le monde quand on va piquer c'est qui tombe sur beau ça ne souvent dans nda mais bon t'as la tête succès non t'es bon t'as ba vocal non t'es mais c'est que Guy comme ma pesa avec ma ndopesi ba suspension pour voir le qui a présent mais combien de moments a débordé bureau peut vendre ça faire pour mon accès que eux ont musala il y a comme un moment ma famille na musala donc il y a comme une droit sala mambo baninga ba sala te même ba danseuse en dobita bana batu tu ba ka musala ce qu'on fait en tant que danseuse c'est ce qui a longo pour le qui a président bétera président le bioloté et moi quoi il peut président otina donc le président aussi bien on peut le président bisonio son président faut ça quelque chose ce que président azuma non ça tiki disque ba chef d'orchestre bazalaki ba ADT ce qui ADT bazal ba des disciplines bazalaki allez au bon ok moi on a confié pour la pierre qui est suspension orlitika qui ndoki suspension et bon moi tout est sûr bon moi ba tout c'est biso surtout confa pour biso pour ça la biso ko le banera déjà la pierre suspension na kufatin alobi yemo ka lobi ka ke faire azao benga gite comment moto azandoki mais ozo réclamer sous abenga yi faire et pas Guy aïe se faire bengi gite mais yo peut orlioser yo benga no Guy abi pe elo côté yekutangaka ya Kinshasa pour aya kolangola malade Guy mais azaki na problème passeport en tout cas alobi pour ton information bionique a commis kin mais a comment on a fait rigoler la terre parce que fait rigoler la sorcier nani akomi kin bionique wa suka a commis kin mais a comment on a fait rigoler la terre ba kuta na ka na morgue tena morgue c'est comme monaï. Ouais. Alors, ce qui va coûter la morgue, c'est comme mon aïe. Dans mon coup, c'est ce qui va faire rigoler. Hier, à ça, il s'appelle Matanga. Il n'y a pas son baliboulou naïe. Il n'y a pas encore naïe. Il y a qui est côté où on fait rigoler à côté. Komati. Batika ba distraction, batika buzoba. Fait rigoler à Ndoki. Ndoki qui wana. Katana ba mikanda nyonso vanda parce que c'est Ndoki wana tout. Ya wana ngapela lobaki. Faire rigoler à Ndoki. Ndeti bionique. Poza mukanda. Na moi ça fait rigoler. Moi si Pierre tina ropa makangu na eba moi si na ema roboti okomi kuno boti sina moi si yango. Ozi mukanda. Guy azo mukanda na sima Mathias Gola. Siko bino Ndoki bokata mikanda na ete. Boso ba bino Kinshasa.
Bonjour, banga libo la samso kanda libo makasi. Omi saleli ba démarche au changer kombo sali ba démarche non nyonso omi yeli poto ya yo mosantu omi zeli mukanda okomi pe stable ya yo mosantu comme ça yena ba bilo na ba kisi ya bandoki bosundo leli yango mais soki mutaza ndoki boya poto na biye ya mbongo kindoki mwana mikanda na nzela na ye mais seki mwaka na lie ata bolongwe famille encore le kabino ka ata pona mbongo na ngamemela bino poto c'est ça. C'est qui va quand on a famille le bien le tebozongi selende ba mikanda na ye na ba biye na ye do ba ozongi ki nyozongi sele boni nyoso pour le week-end na ba démarche changer ya longo na famille matiki mo na liboso pa faire là longo mais na course to le baka ke to ba vérité eux comme ça bango et à jalousie parce que qui na kini tengoto ba nzala mais asko na poto ba balala nzala te. Donc, jalousie, kozanga, kosomba lopango na vie, nde komo sala. Abi ka kina kanda pe lopango mutu pete. Ba camarade ne mutu apesa ke voiture. Nde ko faire ego ya batu musu ba odonda la biloko na ye batu ngo mwasi na ye. Batu musu ba odonda la biloko na ye. Yeso aye kin. Ata mo avant da ye mo aluka flat. So aye kin ba ninga na nde mutu apesa ke voiture atambola. Nénéa, au moins le vinde ton salaire boye, il faut te expliquer à tu vérité, tu fais pas une la nénéa. Attendez nga ta camarade. Tous les camarades ils attendent au lieu que tu comment tu le niveau, il y a on a ta là-bas. Mais il y a des zéro au lieu de côté pour que la famille, tu n'as bolingo, tu n'es la famille et ça la raquette, ne faire à zoa qui bongo. Assumi tanandela mabete konenia na ba musicien ya age à faire combien de musiciens ba soumis famille ba onde faire sali génération faire nani asa soumis famille na onde faire soumis famille na ye faire ya bango nyoso mama na bandeko nyoso na poto grâce na ye pena mikanda grâce na ye aboni boy ko mama pe abiti na sombe ya bilamba atati ba kompo ani pour atakutu bazaka motema mabe na conscience na moko elobela bango elote na bata yo moko ya bango moko elobela bango elote oh na age affaire mutu oluka kutu amisali la no ye moko ko mastable bino bandeko ya ko singai mais ya boy bo singa ke ya la kisino pe akoloba mbisi ke bino mo boloba asomeli bino pe isusu na ba ikanga mbisi yango mukanda pesi bino ondi bakangela ka mbisi asomeli bino pe lopango pota asomeli mama lopango achena ba kombo la bino la kisi ya bino ya mama na bino lelo bino na vile mona bo someli lopango te bobi ke na papa bota biso tika lopango te mais leki na biso o ya star asomba lupango comme la biso ezaka lelo so mama ko fili pango ani tikali ya biso ya bifere ya bifere mutatambola na étoile na ye ba orchestre nyonso ezwa ete pour la faire mais orli na faire orli mukolo si faire zo ki de ozo étoile na ye makanisi ezaki wa po ya ibane ya faire avant ya boye nja mais simbenga boya faire pona nzela wana il ko ni yango obandosela mwa bemission ya boya nzela wana est faire ça c'est l'émission opinion na ya boya ki siko so muninga lingi nzela na ondi yo obandosela l'émission Karine loka pas César personne ya posa batunyo sote loka pas César Stéphane Rémy loka pas César donc des propres ndekono à livrer yo o on lia sali ezalaka te mudo j'ai on na bible bandana kaya na ben bandana bible ya ona bo mani masolo to yoka ka bible to ka ngo masolo bato akala siko orline ko de biso yake ya tout ya série na biso de o biso za sur solo te biso za ko to vivre to bete ya bana solo na voilà que na série na biso makambo ane le kanana ezaka na mambo lokuta te prévenir on dit que tu as salaire à péco tout faire la 2023 faire une qui est propre même père même mère de ce moment sur mon baba asangani na Vasco Mabiala asangani na Vasco Mabiala pour Vasco Mabiala faire longo na orchestre na pour Vasco Mabiala za ko benga batu na voix faire
osenga mbongo lokola siko vosi wana ya complicité ya Orly na Vasco Mabiala mpo Vasco Mabiala azwaka bavoi bato soki faire ekole abengana Vasco Mabiala na orchestre na ye parce que Vasco Mabiala azalaka kobenga bato lokola fere abengi yo paa bosolo ya ta 5 minutes oyebi kozosoka na fere mpo ayebi koimite bavoi bato okepaki azwi mpe mbongo wana kutu nayebi déjà même avant babenga na ye baogangelaki asalaki bareproche nayebi sikoyo tala niveau neti Vasco kodone ya so tobi tobenga Vasco motema mabe siko tobenga Orly nani mpo Vasco ayaya fere te aleki afere te donc je préfère encore Vasco asala fere bongo 1000 fois. Je préfère encore Vasco à ça la faire bongo 1000 fois pour baba décoter bana lien te les akika ya patron na moi musala na isiko Orly banda lien no ya makila asalile ki ne bongo c'est que to Vasco que tout le belete Vasco que to ni mutabala bala ni la raison asangani na bande kwa giko to botata basangani bande kwa giko babe bosa émission samedi to ya bino be bosa samedi ngapela ko ya masangani te omoni bande kwa gi ona bi seke bana bona mate woso bana na mawa ya perdre to bebisi mbinga mobali mwana mukia kati age na ye asiso sa vite na mokili baoza batukutu te ozana ibe ya basangana baoza na ibe kutu te ya kosilika wana et puis moi que mon courage na assurance ana bien ni babi ke faire alobate oui babi ke faire alobate azapona batu balobele tete bayebi mpe ke tosambwisa nde feri mais neti Orly déjà nayebi ke ndenge azana aoregrete na émission asalaki mpo eloko oyo azelaki azwi te ayebaki ke na émission na ye mokili ekotelema bakopetele maboko ma comprendre sikoyo ke bapolémique oyo bato basalaka ezalaka nango bapolémique ya musique ezalaka bapolémique te ke bamona ebembelala yaka polémique te ke ya koboma bato acomprendre yango bandeko agi mpe place bozali émission ngo boya osala biso mpe tosalaka na YouTube biso tozela bino boya osala bana mposa bolela te bino lokwa bokomisi ebembagi feti biso tosunga bino nde bafetaka bafetaka ozolia ozomela ozobina comme ça tota suka nango lokobe ngoko ba star bo na simali wa gipo bokanisi onzire so makambo bona pesa bo na YouTube so réellement bona mawagi bona famille kuna bosa réunion ba bi famille te ba déstabiliser ka ba concert à faire donc faire tala chaque place na za ba Hollande pour la information na Hollande exemple non neti mutu lokwa nga Karine nde na fandi boy nga Karine nde na lingela ka fere wana ata bandi ko boma famille na ba mobimba ebimi pe ba preuve ke mutu oboma no bina ete pe mutu oboma famille na ba italinga te po nga na linga kete po aboma ba tout po aza mo santo te nga na linga ke po ayemba bien na sepela na musana aussi longtemps ayemba bien aboma te etenga te famille sila te italinga te nga ozota nga voix faire disque na ye ebimi album ebimi na bi po nga na yebi musicien na yebi te ke yana bisu po mamba famille italinga ite siko donc ce qui déjà mutu bango bakanza ke mutu akoboya nde fere parce que bango baye basali émission nde mutu badestabiliser mutu ake concert te mutu akoya concert ayaki na poso ya concert te oyo aza deya na idole ya concert famille papa bagi kuna famille songo bosala émission gina boviva na ye po bosongo ebimake gina boviva na ye na mai na makila mibenga gigola gina liwa songo ebimi donc pour moi ke bino mona bozala ba complexe so ba ka ba famille na solo faki bo telemele gi ndenge ni yo tiki komba papa okyola ta kombo ya papa ba yana yo mokoko telemele terre azaki na bon moyi era kufi nde boyiko bima ba yaya gola aza gola te aza songo yana bi si azobeta na orchestre affaire pona nini te botelemela ye kegi okobeta na orchestre yana na taka ndoki biso pe ba yana kota papa yita ba orchestre la société to sali depuis 12 ans koko muta pesa nene yo pe ofu mo besoin na en tout cas
Nazo ba kote na luka pe na yoka. Bashongo balobi olia ebisi bango kindoki ya faire eza yango kuta ava musique doit faire déjà bloquer on lit avant même musique avant même barumba des jeunes pour kokola bango maman oyo aboti mama ye makiese apesaka déjà faire kindoki na 12 ans. Donc, mais kasi ti koko wana zela nene ya ti koko préféré apesa fere pas mona ki on aza zomba okosala kindoki te bon orli so ezalaki na yele normalement kindoki bapesa fere wana bange kodi o benge bapiano kosimba mpo yo yaya okobokola famille sikoyo yo bamona ozomba kaka koko amoni ke koko nango ozomba igo ope iyolela soki iyolela balobaka elela mobali moto avo maîtriser kindoki ewumela na famille feri hervé apréféra mpe serve siko do yo mpenza ko tina koko amonaoba na famille yo yolakisana biso batalibanda toyebaki orli zoba mongole donc yo yeka koyede bina biso batalibanda tomoni eloko okoko amona banda bomwana na bino biso toyeba komona wana kibotata na yo bimisa biso en plein mokili boye en plein réseaux sociaux yaya zoba ya moko akoko bomba kindoki ya famille te ya mo bapimele ekodi ya famille bapesa leki eza soni normalement yo nde faki otambolaka na kodi ya fela simbelo telefone tanga koko aboya na kodi na ye bénédiction nauta na famille même koka pimela kodi okosombola lupango te ngom soki glodi soki orli wana yo vino etikali bongo kana mayakano na kingo na mono olataki na linete afe olata na misi yo tikaka na linete mayaka na bone donc ko so bapesa kokodia ndenge tonga tozata na espoir ke malonge ezali ata ba 2024 ekosimba yoka nde koko apimela yo biso te premier koko loba na koko lamusa koko abotola hervé kodia oyo apesa ye na bomwana bapesa mpo yo nde yaya koka moni yo mpe yokola bakizenge watanga soi koka monike yo so ino epolisa kodia ntina bapesa hervé kodia wana poko hervé ara garso balobaka te akoki bandaexplike bato nyonso te ke ngaminaka na kodia te yaka moto amaîtrise oconcentre kodia ye na kokota bandako nyonso oyokota ngiringiri mobimba neti oyebisa aveni momba vérité ke moto aka na kodia nakoka timela na ye akake famille oyo te zoba 9 mois perte ya mwana nga mari 9 mois ya perte okobimisa iyolela mobali siko ese wana problème na biso wana problème ya youtube eske wana eza makambo oyo oyela biso na réseaux sociaux wana ya moyambo ifo vandisa famille lamusa koko eloni yo opimilelanga kolia eloni mpo mandefa otokataka na hervé ndenge moko bilongi ndenge moko toza papa oyo mama eloni esaki yoki opesa hervé kolia yango opimilanga emambo bino na bakoko na bino emambo ba youtube te siko emambo oyana na youtube okozi boyo asamwisa fere te boyo asamwisa fere te biso etali biso te aussi longtemps fere kaka voana aza na mwana batya micro na kati ya voana batya sente na kati ya voa batya dromo biso toyoka voa bien yaya ata sisi famille oni mobimba nde bibobi 80 personnes alialialiane bino biso toza na biso kaka na fere kaka biso mpe tozalaka so akufe biso tozalaka mécondoléance paperve biso toaka na ye alialialiane bino epuis nga mpe na comprendre biso toyakisa solo ti fere alieligi orli yolela orli ezoyengayenga eselobi alieligi bini so mpe akolia yango eza esolo efaka banda na orli ben oui mpo orli aliaka bamaki orli mopende ya na mwa mosunya bien kwa mupenda olia na mwa kusunya bia so penza ya kisa so se ifaki babanda na orli yaya boni boye
Orly na famille osale le côté nous ta respecta côté na famille pour yo Orly oza inutile alobi fere ndaza bongo za makao mabe prévane bana fere bakendaka na ndako ya Thierry bayaka pa na ete po fere ayebi dayaka bebisa vi na ye mais po ye aza irresponsable aza irresponsable ye mwana Orly elo na ye moko ya sans fere ya ye moko ana nini ya ye moko inaki Orly na ye exactement bilamba ya ye moko mpona mwasi oyo bazala na eti lelo mama yo mwasi Orly o Orly alala na yo na ye moto olala na Orly ndoto meyebi ke nalala nde na ye ya bafere nakisaka soki balongolekaki ya ya fere ye moko oyebi mpeke soki balongoleki ya yake fere moolala te donc Orly wana elimo kote na vie na yo ya sans fere alors silama na yo bana baoye pano opesa baonini osala na bana nini yo mwana mal éduqué oluka faire respecter mais yo beti na oyano Thierry likofi oyo tali te ke Thierry ya banga ne Thierry te ye fera banga e te papa mokilo eza yo te biso toyaki ovanda te na sa mokilo po totalaka o ok donc ya Thierry oyo beti likofi sikoyo yo leki siko fere oyo epuis yoko towana leki mwa ye long côté leki mwa ya vaurien leki mwa ya perte inutile na famille inutile la société te inutile la famille faire abengisi na poto mais mwana ye moko abotaka na Kinshasa avaki epoto ti lelo na akoko abengisi ete mwana yango fere ok baninga bazaka baninga ko toso ye poto ozwi mokanda tomona ata na baa basi ata ye libala ka mobala abengisaki so akomi elo ya liboso depense ya liboso mwana na ngai ya mwana na nga makila na nga e otanga na mindele mwana ngai atanga azwa éducation ya bien akolaka mpe na poto mais yo moko nano ye osundoli na omo mwana makila na yo mais okalkile mambo mwana te mais okalkile fere oyo aza leki eza na nka kindoki na jalousie tika noko kosa moto na information namina na bafamille ya bapapa ya gibo wana nini eloko basika bonga biso ya fere tokona bafere toyoka nyonso bozobezaka bozorepete toyebiki azaka ndoki toyebiki azaka nganga toyebiki amuta bakisi toyebiki aliaka bato toyebi nyonso wana toyebi etali biso te soki boye tokobosana biso kia mambo ya famille mais tokokota tokofinga bino bokofingisa famille nani mo botika na souvenir bipeke liwagi bino mobana oloba peke te liwagi nde esambwisa famille shongo tovanda na biso ya obatama ona bakote koteka makala na babondokanga mpe bafoto akidi babobando bimona na baminiature bokovanda mpe batosilama na biso mwana ogi okufaka mpo anini lelo bafufu na biso totekaka balabala oyo biso so tokomi obima deja biso wana tose retrouve na bayoutube mpo tokochachacha bino kistar o booluka e bozala likolo yango ya kistar bozala bomisimba mpe na kistar yango bokoka mpo bomimona na miniature bokota bino moteba o abasi bokota na bamakango na bino bana boboti ba o mibale bokokota na babasi ya bato bana bato mobala wana boti bosente bawana baona bandako donc bosatendre bien mpo singelo eza singa matembele eza singa molai menase famille shongo basa basilama mpo na samedi yango na émission yango balakaki te eya menace te eza message basolaka basi na mibali ya tembe basala bone bazaka na likolo yango bazaka na likolo ya kistar yango oka nde mosala bamilatela kitoko bazala bonne santé mpe batika likolata kitoko vi na bomomba bonne santé mamu na bango mpe eyebana te mpo ekomaka likamso ebimi tokozala kaka boyebi lisusu famille ya papa bagigi akufa wana ewa mwasi esaki émission boyoki te ezeni euti olongwe boyoki te bauti oboya ye boyoki te doso bakoti miniati boyebake bakokota youtube a vie alors e bazoya il faut babongama bavanda mpenza bien beba mamba yo osala deja mambaki voiture afere emema bato mosusu soki emema mwasi oyo abali mama boni kindokinaki motema mabe ya mwasi azomemela ye zemi aboteli ebanda na bilobi 1+1 = 1 nde oyo okomisi moto mosusu mpo awuti famille mosusu omeso nzambe alobaka mpe ke yana leki babala na engai mpe eza bongo mai ti nzambe abaki moto awuta famille mosusu mpo aki obala na famille mosusu ayebeli pourquoi bana oyo sili obota wana ata bana osili aboti te bana fere yo Orly malgré oza zoba tili wana obana na baobengoka papa kulutu comment oki otraite siko banormal na bango bato mosusu osili otebike bango baobotama baya biso
traiter ma maman bon ba tout pourquoi il faut les gens encore kozanga mayele or le problème il y a problème à kodia cela na koko pourquoi pimela ki on a un charisme on a un charisme qui na place qui yaya les qui ont le cas respecté pour ton information yo ko donner le côté la vie no mobimba o manquer chéri et bon yem taza leader yem tane marabatu poto yem taza na plus de 50 personnes dans salle la société na ye yaya boni bobanga makambo te mambo zo sala fa ko sala na kini maître Golba na zana firi ani atelo moi ki to mbange tenga miono mandefu bakati yo na hôpital pour ba tongo mbanga comme si on les cas sur la YouTube ça ka bénédiction ali ale ki boy non non famille on habite non la kokufa lisusu apegi eza nani apegi ali eza yo na mwana otika ndaka faire siko ko longwa famille non ko pas ça l'émission nini ya non ko biso longwa famille zwambe limi kata donda makila famille biso nyonso ko oh non on va aller que maman Marie oh mais que maman reste l'émission de l'autre oh abini oh on arrête les que maman Marie koleka journaliste a tourné à l'ONU yo siko yo ngi on y a ça qui émission au moment que le gars a ma famille il fallait qu'il bosse solo la peka na famille habité yo koleka parce qu'il faut te protéger PRV oui et loko orli a sali ya makambo famille ko ya na internet il faut qu'on répondre au internet ce qui y a solo là qui on a famille il faut que tout le monde qui to solami na famille mais vu que y a fourni nzela internet donc là qu'on répond à tout le monde qui nous que biso ba noko to d'accord té ouais famille la famille ezala ka ba noko na ba papa biso ba kongo ba noko comment ko batata te ba noko bato ya biso ezalaka responsable so eza papa te ezalaka banoko biso sikotinga noko na leki abi mpona olakisaki oyo orli asali wana eza jalousie noko na bango alobi babi noko mutaliegi asali nini noko alobi orli mutaliegi okasi alobi kasi abi parce que ye eloko nini misa biso prévu ozolakisaka herve mutaliegi soki yo yebi wana bapreuve ministre ekobimisi bapreuve te soki yo moto ye mpo kolelo olela na plateau bandoki mpe balela makasi bongo soki yo moto ye oyo olakisa bato teke yo nde oza na mawani makasi mpo ndenge yo aya na ye nde bongo mpe herve aya na ye soko ndenge yo olakisa mokili ke herve nde aza enemi agi yo nde ya na ye ka mpona kolela nde olakisi ke yo olinga egi makasi te soki bandoki nde mpe balela ndenge olela soki yo moto yegi kolela ngo mpe ya scénario wa théâtre maboke moko banga alobi ke yo lobi ke okokende kotalisa oyo baliwa giso eza na maboko ya motu nani apesi yo autorisation oki otalisa po autorisation fe ute pa na biso banoko nde fo totalisa soki biso banoko totalisi te papa nde fo atalisa alobaki likambo ekotelinga na ndako euti wapi mwana nanga mokolo boye alali bembe naluka nayeba abi nyonso oza mwana lokwa bana nyonso courage nini oyo ovanda na plateau bandolobaki nga na oluka liwa giso eza na maboko ya bato nga na kosilana na moto ana seke tu te reproche de quelque chose parce que biso mikolo tovandi biso na tozwi ide ya otalisa te po toyebi mpe ke liwa eza normal liwa eza ke biso nyonso nzambe asala nzela liwa biso no makanisi ekomi ata te ke liwa egi eya na maboko ya moto yo deja okomi wana na suka noko asukisi nini tokita tomate gi alete moto abikotakota moko alobi yango wana alobaki olobi na live na radio plusieurs fois abeli liboma na bandalo wana gi abeli liboma plusieurs fois nabi noko alobi yango lelo ngana alobaki yango lobi na bibiso toaki na gi na kili gi problème ezalaki ayeba na gi ayebi ke miziki eza kisi eza biloko nde basengaki ye akoki te ebendi ye moko bato bakende asimba kisi boyeba teke kisi so ozosimba mambo baosengo so ozopesa kisi eza bien mais nani asimba kisi oyo kisi ebalukela ete eyaka bato oyo batimbelaki oyo yesu okela bango mawa ke malgré osimbi kisi kota suka ye moko apréféri ke okufa te ondimela ye mais moto nyonso oyo andimela yesu te asimba kisi elia ye malgré esala ye na bonheur epesa ye esengo na ebandeli epesi yo posano me kota suka ndanga azaka kaka ebandaka nano yaka na basoso yaka na bamaki yaka na babougie elongaka basoso bamaki babougie ekomomata
ekomi o makila nanu soki mpe ya taba ekomi o te epesa mwana te lala na mwasi so azwi zemi bolongola zemi wana ekoma akomata ti ekokoma soki opesi mama te yo moko omipesi yo soki okotalaki efona pesa mama ekutani mpe na mama soki osambela makila makasi elakisi nini yo moko oleka na lobi te ke egi ezalaki bongo mais eza baexemple totala yango na bateatre totala na bafilme lopo balobaki egi ezalaki deya musicien aki moto abikota gi ezalaki na mposa azala célèbre gi ezalaki na mposa ya na bango asi ayebana yaya asimba mokili na musike atali ke ya orli ayaki musicien esimbi te bundani ya musike esimbi te mpo na ye peut-être ayaki convaincu ke fere ayaki na kisi mabosani ke fere aya na kode ya koko apesa babosani bango koko apesa ya bango te oyebi ndemisio mpe eza kode ya na 12 ans okoyeba te il faut pas se poser question bonso eza kode ya moto esalaka makambo pour prévenir orli alain misi esimbi te ye alaki musicien mpo gikuta tala mata mokie il faut faire adonde na loboko tya vocal po toyoka lisolo ya gi il faut orchestre matekiti fere akumbi eti na barisi partout na baeurope afere so efere te gi lelo fami ya papa bagi moto malongani ya na fami ya papa bagi oyo bakolobake fere aliegi mpo fere emona moto afuli gi babimisi biso moto azalaki aza ta na niveau ya gi na fami ya papa na bao bashungu wana shungu moko malonga bima songo soki shongo moko malonga bima eza te donc gi mpe na fami bashongo wana gi nde mpe éclaireur gi nde mpe star sikoyo esali nini noko ye moko alobi mwana ye ananga azalaki motu mpe ya bikotakota noko ye utilize terme ke basengaki biloko akoki te babengi ye na chemise wana langage ya noko leki ya mamari abi babenzi ye na chemise wana bandako wana ezalaka bongo noko azanga mbongo azalaka nécessaire na matanga mpe na makambo moka lobi na oliobi olongwe fami balongwa te kolongwa fami biso oyo toyebi zwambeli mikata na libumu benda makila na biso nyonso obimisi ozwi makila no mosusu omiperfise otie nde biso toyebaki yo olongwe na fami na biso mosilo ata yo oza kaka nano mikati libumu te omitie mbeli te waka na makila na biso donc kokobelela te eloko oyo moko azotelemela ya koleka na émission ere matanga parce que nini ya koleka baémission oli wana ndenge na ye mpe toza we aoleka na esusu ye omoni ide oyo azalaka aza musicien bayambaki oyo esimba te etikala ye sikoyo yo le bayamba ye abeta bamiso ya bavokale na banzembo ne ye bayambaki nde abetaka makambo via fere babi kutunokala azalaka so ake bwate loka bazibilenge kokana ake obwate oloko afere oyo ata ofere abandi basuccès sika ameli akimi mpo esopaka fere tala sikoyo niveau osambwisa leki noti bongo tala niveau baninga bazala bwana leki na mobi bino bolengela ye botala bainosa botala famille balume yo olitala famille balume bana ana mikie moto age no aza kuna te metala organisation bana ana bazala bango bakoma bacameraman bango bakoma baréalisateur bango bakoma kocompose banzembo bango bakoma bafigurante bango basalaka chorale bango batiaka kere bango bakoma nyonso mpo na ndeko na bango lokumu ya famille bayebi kendeko na biso bayebi kendeko na biso innocence azoke liboso biso mpe nsima na ye lelo oyo famille ani ekomi exemplaire toyebi na bandeko nyonso mais innocent aza mwa moke bayaya na ye meme ya na bango liboso prince wana aza kutu leki meme epa gi que son âme repose en pegi prince wana me ye nde mwana ya nini ya liboso ya mobali azo encadre bandeko na bango mpo atali ke leki na biso oyo nde aza na étoile moko leki na biso innocent oyo aza na étoile ya liboso biso so tozala na nsima mpo totindiki liboso asa comportement gaz na était à commissaire yaya maître afon le ke porte gaz est comme ça les amala mutaka et asimba ya ke téléphone ya ki makambanga afon le ke porte à voiture eza kitoko te loba girlfriend bango ayedaki kaka ayedaki na mbangu ya na téléphone loba omoni donc oyo prince balume ye moko nanu aza manager ya leki na ye Achille Balume réalisateur Jizo ye mutu akompozaka banzembo nyonso beatmaker
donc omoni ke bami tie ofure omule mambo mwana bango donc botalibanda so bokoya lokwa au secours so tana besoin bato ebele nde boye mais so tana besoin bato 4 biso modi ya 4 tokoki ye moko prince wana azaka soki innocent ye poto ndenge innocent yaka babengisaka ye festival mo esalama na France prince ye moko akomi akotya bakere mais ye mo manager amata podium place akere ye moko azoyamba banzembo alekine donc elekisiki ataliki oloba lowe mutu asala bakere bafute mbongo ngana okosango Philippe na leki na parce que bana na baba mikie à combien de fois yo mukolo soki ngai ya ndekona donc Ali oteki mokonzi Nicolas Sixa miziki oteki mokonzi wa ezau atekaka bokulutu Nicolas ya supu donc yo Ali oteki bokulutu comme no daju Ali soki yo ngai soki ngana kiyo kande fera meninga poto apesera mukanda loka komi française mbabona kandi bisaka na kitiki mpona na mukanda nga eno songo ya poto nayi na kozala wana ngande numéro 1 ba téléphone na yi moi mama na nga ngande éclaireur parce que depuis que tonton to bamboko de papa manager na ba relation ba mboka nyoso otambola so ngana zawana kana téléphone na imba ba pe na pesa na pe ba président ba mbote mbabo na osape ki camarade mbabo pe na zo sala pe calendrier na nga moi ba numéro ba tunazo zo ya ba Claudia Saswana moi ba ni nazo leka ngape na bike so leka ngape na singi mbona ndena bazo yeba pe ke ya ba fere o wapi o bote kozana yi awo mais yo lokwa ki mutema mabele ki yango ba cheyo na musika siko komo ko ka jalousie ya bato so ba matami tu ka fere mais ba mérité ba bazana bien bato wana ba osunga ye soki mwasi na eza mwasi na soki eza batalibanda seke basala na ye ba sécuriser ye bazo ide orchestre ki liboso ye fera moni ba baza bien pour na ye préféré bango bato wana so likambo eza yoka esi baproblème ezaka te esi basala faire émission basalaki te ka bino bajaloux so bokomi na posa ya bokoma fere boboma ye bino bavasco epuis eloko elekela anga fere tia omona mpasi na miziki moto ame kozala na ye aza te sora oke bcbg kutu papa sheri azoboya ye bazobenga na ye ye moko bacourage na ye malgré ngai koloba te akomi lelo eza mpona ye moko eya na moto asimbaki ye na liboko te fere na maison yaka na moni ya minene nene ya fere ya galerie na maison yaka chef d'orchestre na azalaki nango bato na biso toki na la samba 12 banda obetama ya bajete eti lelo fere azalaka fere eza kaka so epo ozalaka na étoile oyaki noka mopona miposo eza pete orli Kota studio, la combo sans faire total, on la vérité. Bah, il y a une bonne émission, bête la mission parcours na yo. Bah, test et sur sala na banque. Il y a même la vocal, non, bah, il y a banque na qui on musicien. Il y a pas d'offre, t'as d'offre, hein, moi, m'battre ma benga là. Aïe, pas coffee à benga là. Il y a le biscuit que faire un démoutou à kanake voir. Pas qui va fungola et donc il est là mais makambo yo sala yo so linyo te yo sala oyo yebi ke koleka ye na place ya ko loba na émission déjà ka idée na intention yo yana mam na internet ndoza intention ma be orli moni elo esali mal intentionné déjà idée ya ki na internet mwendo beti poto mwendo mokile telemeli aussi yebi ke ba faire été o moni ke na bato ba linga faire été ba zupa a faire yo yeba ke so yo lobi bongo et puis occasion comme ça bato ba linga faire été et puis occasion ba fana ba misia msuba se ka faire ba cholene o moni ke na bato msuba ko mapia ke naza wario mais eloko orli asali zakate pour likamba matanga nene ezo ha mutu nyonso lelo ekomeli fere touti ape kozala wa kala mingi te papa biso lutumba tika biso kolala kolamuka pe tozalaki ate papa na biso papa wemba kufaki apa wana sikopo komi voilà et comme yo ezalaka te musicien oti kokufela yaya en même temps akufeli ye mwana wa matama okombone nani mwana oyo nakebisaki yo deja Alexis o analyse Alexis Matama, Alexis. Yo. Loko lozo sala vie loko abajena kisasa wana. Kisasa wana lozaka na ngote. Loko yengo tambu sa vie. Loko maya bougie ya. Etali yo biso to makasi na mes condoléances to makasi na ko poster. Na pas ko poster na mes condoléances to sala na biso loté. Tu vois comment tu fais des bêtises? Makambo zoloba wana
moto otindo te tom so kanisaki même que fallait osepela nango omoni ye mo fallait présenter ba condoléances alors batela matama na yo po yo kanisaki ndenge olobi bongo bakosepela no bawara baobetela maboko fallait olobaki osali bien te là c'est bendelali mambo ya polémique ya musique ezalaka te mpo boyemba musique ane fo bozala bien bozala bonne santé lelo okoloba musicien akufelaki yaya kala mingi te ekokufela leki liwere yake elobaka yo pesi nani ozala na mposa ata kutu enemi na ye so baa na ye na famille akufa moto azala na mposa moto akufa aza te moto nyonso apréféraka azala wana atalanga lokwa toyoka na atenga nalekaki kaka me amonanga moto bata osuetele moto liwa yokanisi fere ke po amuta libabe yango akufelaki yaya akufelaki leki siko soki yo obenga fere ke eza clair te amuta libabe siko Darcy Mbaka joueur auté kokufela mama bana kufeli na papa na ye en même moment tolobani yete ka nzamba lingaki ete na mairie ki kuna basketteur akufaki akufi na mwana ne ya mwasi atiki bomengo tolobaka nzamba lingape mwasi nete yanga bomi mobali ne na mwana mwasi mona États-Unis akufeli bana ne nyonso 4 bota bango ka 4 tous les bana 4 bakufi atikali 100 bana tolo parce que na mwasi ana nini nzamba lingaki ete bana nyonso bakufi na Belgique akufaki na mwana mwana moke na école bango bakufi na mama na yaya na ndako batikali okufa donc mwana nano bakenza bayini eza mambo ekomelaka bato na vie bilo mosusu ekomi mambo bibembibe ya bozaka mpe na conscience toboyi tata sikisanga ta koluka lider alingo mingi yokanisi ke fali asouete aprésente bacondoléance na ye pardon na famille ya bafere mpona ke orli aza musicien asali yango mpo aza leki afere po aza leki afere po bamusicien bele mpe bakufelaka bamusicien bele mpe bakufaka postaka te asali yango mpo ataliki wana fere azwi problème donc elakisi ke apart bapolémique ya musique famille oyo anajimbi bato baswana mpona bango bato baboma bafamille epanzana babakili etanga bato bazoka kota suka oyo anajimbi elo basolola bana na bango bafetaka badiplôme ensemble elakisi ke malgré musique malgré bapolémique oyo nyonso towana bato toa baime toa na mai na makila kibomoto nano ifo esalaka aire moko na baanalyse yango na mosusu wana mpe ayambaki oyo wana mpe azalaka misisa na ye bakomboli ete me papa nayebaka mpe te wana na basanta malonga te bakarso moyo asala baanalyse mpo apambaka mwa tenclair boye paka longo nayeba kote mpe abimela te nayeba babanka nde na ya poto boye aido bokwala pembe certifié non n'importe quoi neti alibor yo namona elwa malongo osala te bakestion bozoba na baanalyse bozanga tuna makolo ebokango mwa kati wana na kini balimiso babombe mwa 2 jours wana okoregreto mosala babwaka bapere eboyo otoko wana okotoka mbala bosoka balimisio wana wakapabele bosali na émission longo na ope evitime Paternalisme analisa kofi. mosusu oyo valdi yaya outi na ona mpese na nzozo so na makwanza yaya biso tokomeka okilo mawa nzamba okilo mawa makwanza esili yaya oyo eza mambo ya liwa mutu biso so tosepelaka na baanalyste olinga batia mais eko mambo ya liwa mutu kanisa yo otekomeka makwanza valdi kanisa yo tozala na korokoto valdi biso so tokomeka kobenga ozapi ovaldi aza na église ovanda na ndako na église batole moi makasi yaya siwana biso ezalaki okufa te lelo sikoyo fere akufeli yo makwanza esili yo ovandeli ya analyse valdi so bafoto na buyibuyi osepela Paternalisme valdi netiela voice ya voix okomena ekokomedele makwanza eza bon te so likambo ekomeli motu etolongolaka na bapolémique totie pembeni surtout likambo ya vie ya motu olongoli valdi bino bao bato analyse makwanza ezwaki yo biso tobosana eke wa moto analyse nanga nakomaya kobengao parce que naotalaki oa frère na nga lelo so motu elali na se
na koyoka mawa siko po nini ozo souffrir natala analyse siko neti faire akufeli mais bovandeli yaya aza frère na bino akufeli ya likambo ekweleli ezalaki mpe suwe na ye te est-ce que eza moment mpenza ya analyse ata matière yango tosala bamatière ya badisque certifié tosali bamatière ya baalbum tosali bamatière ya bastem toyosati matière ya moninga akufeli biso na biso oyo tosekanaka bato bakufeli mpo tofinganaka neti fera sel avandela nani akufela ofera avandela na analyse poso nalobi bokongake yo mpe olobaki na motu boye pa akufela epo motu anapa loba nanga mais siko ofere oyo bovandeli analyse akufeli fera se avandela nani limisia nini akufela ofera avandela tofera aloba ata gi wana malgré azalaki kaka yanke estce gi asi avandaka na plateau mbala moko akretia ata fali na vie po bino bosaka analyse bokotela afali siko oyo akufi eza gi me mpo na resta mémoire na ye bokosata analyse te bokotisa kombo agi na analyse po benge po soki ezalaki ata anda ofinga fali boolobaki ere azalaki na bomo ya sala lider boye mais gi wana tika malgré fere na fali ekitaki mataka na bapolémique mais gi azalaki afere atikalaka jeton te ata crèche te siko akitisi motu na se akozongaka esu te bino bokolekisa ata analyse te analyse ya mokolo moko basi bosali te boperdre nini ovanda konzeli bato mwa malonga bino nyonso na bavorie na bavorie okende parke oke parke yo moko opesi telefone na filme oso otamboli nde pa otali na nsima otamboli nde pa ezolakisa kozalaki liya kobanga tozoyokelo bamawa metala yo note kopekisa na makambo kaka ya baferi wana me yo wana ozongeli so analyse yo alexi yo landa kaka bacourage na bafélicitation ya batapote bamemaka bato na erreur yo landaka batrande ya 0033 na batrande otobenga no kaka olobi bien okene yango bien osali bien yo landaka biso na whatsapp okodinda na libulu biso totikala lokwa yo oponaka mambo oloba te yo otalaka te yo alexi yo okomisi bato bakamaradi na yo epui yo olingi omona fere nzela ezoba nopo alobaka te nayebaka esi fere alobaka te fere aya na bato yo ozolobela fere me bato afere yo oyebi bango te soki boyeba mambo ya miziki bakobeta bino karame na likambo moto akufeli kokufela bokotyolela ngo motu te na miniti ofere alokwa moto avandi na se bokotyola ete toki okosaka baémission non wana ekomi de trop ekomi mpe bokomi okeno mabe siko boloba nini siko bokoloba nini mokolo liwa ekotouche na famille ya lider na bino eya biso tovanda na analyse boloba nini boraisonnaka mpo liwa ezwaka nango motu nyonso toza mpe kaka na sa mokili oyo ere eyaka mpe lobaka te tolalaka tolamuki ke ngombe ekweyi kuna biso mpe toya makasi kaka na son âme repose en paix biso tozela bino na baanalyse tosuete te balokwa tobika liwa ezwaka motu nyonso un jour na famille ya lider na bino oliwa ekoyanga na ozela analyse il faut bovanda boexplike mpe ke lokwa azoprépare baalbum seke ye moto alie poso bovandi te mokolo wana bosala pense à moi Karine pense à moi ok tokomi ya suka mot de la fin na yo so oza na mwa quelques dédicaces wana dédicace te mpo toya na matanga mot de la fin ezaka congolais totika motema mabe tomona mambo ekomelaka mingi mwa bato basimba ya dollar soki moto aya na eloko azalaka ndoki te mais soki ka asali effort akomi osimba dollar akomi ndoki nga nazala na kini namona mbokani ya ekobeta match azalaka na peti na ye mwana peti na ye toleki ya peti ne akufa loloko aka mbokani aka na kini tobosaniki mbokani ya banda balene bomwana tobosaniki mbokani ya bandaki grand joueur nekala mbala moko ekomi akaka ye mtale ye mpo na match nyonso naki motema mabe ka mpe bodeconcentre match abeta bien te totika nga wana nazala témoin eza makasi ya congolais mais combien toza na combien de bato oyo baya na eloko te bazokufela bato na bafamille mpo ani boovandela mpe baanalyste bolobake yo oza na mbongo te me ndeni na famille bato bakokufa seke yo moto olia mais bozelaka moto asali kombo
eza bien te surtout biso bato tolobaka nde biloko efoto belela nga place namonaki motema mabe ya congolais namoni congolais abosani molamu ya mbokani na ekipe wana congolais préféra kange ndoki mpona match moko mais nyonso asala avant tobosani kabeta bien tobebiseli réputation eya na sens te moi ozomona ke neti congolais abosani miziki nyonso fera na 25 ans carrière mais totala kaka lelo alegi sikoyo na 24 ans nyonso ya bandeli ya vie andoli ya banani oyo esalaka ya zafire oyo toyeba ye grand chanteur aliaka banani totikaki mite ya mabe donc mpona nga en tout cas na bato nyonso oyo baolela na fere na de cœur na bango badédicace eza kaka na bato bana matanga bamavakala baproche ya fere nyonso ezala ndekone makasi babindombe en tout cas maison mais avancée maison babindombe baseleo scram namona ba Charlie Prince donc bato nyonso nayebi balora tendance bavirginie oyo mpe baa na poto awa nayebi ke ba Gisèle Zinda bato papa ya fedo nayebi ke bato nyonso baa na matanga baya ni dembu donc bango nyonso vraiment bato oyo baolela na fere en tout cas naya de cœur na bango biso nyonso toana mawa ya koperdre jeune frère na biso Darcy Mbaka donc voilà merci Nénia. Ok, merci bandeko tokomi na biso na suka donc tokutani lobi bato analyse boke braza roga keba na bango bakobebisa yo carrière nde babebisa album légende roga keba na bango tokutani lobi